Nalobi ya bandeko bota la place bakangi ba rebelle côté arena Palais du Peuple. Place au bakangi ba rebelle toza la EVM mboka congolais toza la EVM maticho boka tango tala mabulu na mabulu place bakangi bango yango wana babimisi ba Rwandais na kati wana ba Rwandais tala peuple tomboki peuple oya kangi bango ye wana donc mboka eza mabe toza la vigilance na ebisi bino tala place bakangi ba rebelle bomoni yango bozala éveillé mboka eza mabe bandeko bozala éveillé omoni place bakangi ba rebelle bakei na bango bazaki na ba arme na bateni ya sika bakangi bango awa ah vraiment donc awa ndeto kibango merci beaucoup peuple congolais tozala éveillé kenge kaka boye bokangi bango na lidusu wapi awa oyo tolokota tina kati kuna bazali belé na CA merci beaucoup balobi ba mususu pe batikali wana voilà merci ba congolais bakina tozala mobiliser ba mususu bakeko luka bango kuna donc lelo il faut tozala bango lisu likolo lisu lisu likolo lisu biso ko Congo voilà en tout cas bozo ka mobilisation ba congolais baza likolo batelemi vraiment batelemi mboka eza mabel photo telema peuple congolais tozana mboka mususu te vandeko voilà tozana mboka mususu te bandeko bota la place bakangi bango tozala éveillé lisu likolo ya lisu place ozali tala muninga bien botala baninga bien bakongole bango batelemi awa voilà tomoni nani ya basoda baye mpenza sikoyo awa baye